Odo bimaniti maninga te avec la moni mukilité. A comme na boutique ba bengi yaya. Yo zo mona banda tongo ti pokwa. Et le côté. Oh mboka. Oui, mais comme si nous avons avec les billes prêts. Et bien, beaucoup tali fait le motif quand de beaucoup qui d'autres n'ont pas utilité. Et bien, c'est un mécanique. Ah ben, John, ici. Au sac qui n'a yoni. Non mais n'anga moi le kaki mingo tchai température 40 là-bas. Et non, tu mettez na keneki los là-bas. Bon bandé na film le quoi bembe mi bomi. Pia mama bolo le to kabela nzo to fela ko senya no. Wana so banchi. To tinda ki akende ko milukela mabimi semba. Bota la semba a gâché 8 personnes à quoi si bango na ko senga. Vraiment. Nyata douce. Ko timba lo pia mama ala kuna. Bolo le oui. Si. Côté à tu n'as 11h. Par le biso mingi sa fufu. Kenda ba 18h moins. Comme si bazaka na patience, ça si mulile ko tabanga chama fufu. Elle nanga. Pointe na côté. Mais ça nini ah nanga na le ngapa binombote. Na zola solampu. Na ba ke solo c'est anda côté à porte va voisin. Oh. Na ba ça c'est ah na tomber na vraie direction. Ah. Na ko kende te beaucoup limisa. S'arranger. Na ta retada manzeta fufu. Si vous voulez. Ate za siga na oyeba. Oh non mais et lamba ki to ba lambeli to ba so ba sokoni. Yo ko makambo. Ko ta mana thermomètre yo. O thermomètre. Azo tide terre. Eh. Ngato kimisi na ndako. Na zeno locataire ba mo ba benga ba pesa nga. Oh, sana senga. Ba lami ba kimisi na ndako. Na ko tshela mina ba nzembo akala frère mete. Album mobimba Timothée me kotinda botindela iko ko tshela frère coupe buloba mokolo na suka kolo akotuna azala kinanzala pembe na fenêtre no kana cantine ndena ke pompe okoyoka bakunga pala ozapenda CD mobimba tuma ko page tinda sana waka esimbi album onde toucher ba fona kama na coupe buloba yo fena kemba kana zongi bwende makala bénéfice. Tara na lambisa mwasi basinga fufu. Moleli. Frère Badi. Akebe na machine. Na biche la passe ko somba bikedi tembongo amuke. Tuna moniki ici. Tara zoni kila baninga bikedi we basinga buka. Alunga basinga mwa bwa kabwa. Kifunda basinga esko atuni yango. Nikiselanga ya yango. Yaya bonheur la liwana. Tanga nixi tu be 3000 kolo nga be moni bénéfice na 600 chando e bimie be e be le 600 francs pamba. Bonheur na bonheur. Yo mboka. Olesi wa fufu. Yaya challenge. Kana technicien. Gaso masala linza lo boko tinga conflit. Bobe bali. Pour vivre en Europe. Oh. 4000 francs à moi si tu as mon kendela ke wenze pour ya mataba moto ba nini ko bebisa dépense ara dimbo yo moki ngama na kendela ke makolo et puis na kota wenze na quantité na le ka wenze libanda nde bomba wenze so mani ba tu pena wenze misu na chere benda ba tuté ba ka moko biso ba bolande to tondisa wenze poto pona bibamba pate ya yo donc so mani mutakia wenze bima kolo ya ko beba moins cher. Il a commencé à messa te batanda ngona mabele kota poto baboya ka kufuta d'abord ticket à l'état bon kota chewa na po muta taxe ka ticket ma kota exact poto lekebe ebele biso ba challenge ga yo la ta sachet ko ba boti kanga mila so kota na kodenda mama cheri client na kala ye yo na pesa ba shema de guerra wa tala ngana contrôler na madame yanga moko so azolamba oh. Ça va me bolongo et 4 lignes au bête à tour dans le Canada. À 4 ans de ou bien 3-3. Na boy chando ebunga. On go driblenga. Nga mo pesi mbongo lambo pilenga. Oh, na Congo passe yo. Bon. Yana c'est madame soko lambi. Chaka ma badi dede. Nandeni. Tole ke sika moko te poto tshela mukemi mingi. Oh, na clair. Nandimi mbisi toza sosenga na ona bana mais côté fufu toza divisé. Yo ke na bana. Chaka maina yo o tshela simo tshela maina nanga.
Nalia Romi ya kimia qui olami de bikoro na moi lokola de bouli ya 200 quoi 400 chelinga na mesa. Mais na pesi 12 000. Comment c'est finga 400 na foufou? Mais na pesi 12 000. Et ça me content? Tu n'es pas amoureuse? Voyez baba toi. Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure que vous nous suivez. Vous nous suivez partout dans le monde. Merci pour cette confiance et la fidélité. Vous ne cessez jamais de nous donner sur cette chaîne. Je suis Lokamba TV, chaîne Abino, chaîne Abiso, chaîne Oyo. Et bien ça, on a Abiso. Donc merci Nabino Nyonso. Vous voulez vous abonner sur cette chaîne, juste lorsque quelqu'un vous s'abonner, appuyez ou cliquez. Évidemment, il y aura une cloche qui va sortir. Vous êtes la première à recevoir des notifications à chaque fois qu'il y aura une émission en ligne. Appuyez sur la cloche pour ne rater aucune de nos émissions. Merci Nabino Nyonso Bolinga Rangai, Benono Sobolingara Pasteur John. Merci Nabino. Vous avez belé Bolandara Biso partout. N'ayez pas partagé, continuez à partager l'émission. Na Facebook, na TikTok, na Instagram. Merci Nabino, appelez na YouTube. Merci Nabino Nyonso. Kose kalanga wana esala ramwe lengi moko bona émission. Atayo soko fandaki apembe nanga. Olingako kokano pe karaté. Pour pasteur John appelle ça toli ya solo. Mais toli wana sikoyo, bino même on a comédie, mais tozora ya biso moins essentiel. Essentiel wana nde sumara biso na oyo pasteur John toli apete appelle ça biso. Le lot sous toze pa na ye. Tobeta mo masolo mikie. Léopard a gagné qui nini Léopard a contribué biso. Léopard a robeta lelo nini Léopard a contribué biso. Basi na mabala, to ba l'alliance to ba l'alliance té. Nini ezo senga. Yango tozara na pasteur John toli apete. Pasteur na peso mbote. Alam. Bonne santé. Très bien. Batu balobeli Léopard chassel memba tout Léopard pe yango ane gagné. Ba bito longo na bututu. Gouvernement ba changer sous gouvernement. Te na moma solo to beta yo pe sa biso toli. Toli ni to kofana nango lelo oyo ko continuer na biso. Gouvernement pe yango ba changer. To zela nini? Mon frère, ba gouvernement wana etala ngate. Ngana za congolais neti yo. Congolais tout aza focalisé au sala makambo ko pese raison na vina na ye. Voilà. Ngana lo bakate pona gouvernement pona za na ni par kuna. Bon. Bakosa babebisa bayiba ekolongolanga onga na zate. Voilà. Nazo dépendre na bango teme na zana droit ya kozala congolais pona za carte électorale moko na bango. Très bien. Koyiba na bango etali ndenge ba memaneli bango na bango ba kosambe pa kolo mukili. Très bien. Nga Congo ba kwisa bababola ba changer batu ba bengana ezanga président ba tia ba di président. Bango mutu ba koyeba. Etali bisoté. Problème nga ezanga boy. Faut yebelo ko landanga bien. Bon. Yeba ke yondengo zawana vie ezande yo. Bon. Wana tia na mutu. Très bien. Koto ko sukelela nde place vie ici esili. Oto zana bango ba kenda. To kanta ba ko yaba tu na ba tika ba kenda libela. Na kenda na mona ndeko ya kufa kote ba kunde na tala matiche kola mutazate poto mona yeto futi mbongo. Et pas batu wan babandi ko panza to landi ti ba ko mona yeyo. Très bien. Na tali tango azala ndenga lula soin. Na place ba ke ko chae balanite na ye. Vraiment. Poye ba ke to bunga ka libela. Bon. Yo kanga pena na loba. Très bien. Si on a bandi ko bete ba calcul. Intérêt ya lokumu ninyo ngana ko zwa na ina yo au moment où to kotika ngo awa. Bon. Na beti calcul. Yeso ka zalaki na vie. Alingaka tika sa na modèle wana rien. Jamais. Ninyo esalaka ke mutu soka ke par na epenza na mukilesi esili. Ni kozonga. Sikoyo to kanga mukili kati te. To yaka pe libela te. O mato kita to na mandat d'amener. Bon. Comment to sepelaka na babona na ba anniversaire o ebengaka liwa pe pembeni. Vraiment. Vraiment. Tandanga bien. Le 2023 bonne année liwa pour sana. Ne te so comprendre. Très bien. Na ba no makambo clair. Ya solo. Calcul on de faut côté yango bato bazana droit ya kopesa baninga raison. Voilà. Na kolinga kozangisa bato kimia te ponga mtu nazana na gérer bango mena pimeli bango. Bon. Balula kanga na bomengo fa na chaponda bango tu baso menga mona kanyango catch. Très bien. Le coup ya kozala chef o baninga ba kema menga titulaire na zaka na place tina nango nini. Vraiment. Banyama kutu ba votaka te me ba ke chef yeyo. Bon. Nandanga bien. Très bien. Banyama lokwa bandeke. Banyama lokwa ba pigeon. Comment na kati ya zamba nzoko aleka munene. Mbolo kwa kupusa pembeni soka zole soka pointe fois akufa. Comment mbolo soka zole amoni makako apusa na kamoni mbolo kwa pusa ni pembeni. Boda meza makamunzambe acha. Ngana bino to na rando te poso ki bolete bokolela wapi. Bon. Et para biso nyonso. Comment nzoko koloba te ke ten ko tenga na zoya boya te po ezambimi na ngana leka munene fona tonde ebele.
Très bien. Banyama bazanga kokende lola ba prière te mais makako yokeli mboloko mawa. Tala degré. Comment yokosaka losambo bapesi oposo gere biso moyibi. Ah, Xavier. Alors bana makama mike. Ya solo. Bokosi biso mingi dikola kozanga to mikabina na losambo. Kosambela mingi na nzala eza kokime yo masa olanda affrontement na vie. Alors belo polele. Voilà. Sambela nzambe bimisa nzoto. Ah oui. Sala kopo ba yebine toza boy. Kopi na yo yango yango. Très bien. En dehors ya awa loko eza titulaire na ko bete ba kopi monsieur pembeni eza bibamba o ba yebinga nango yango. Très bien. Comment koya mukili oboya koluka métier mo lukela mbo lukela nzoto makambu. Vraiment. Lukela nzoto makambu kotango maki pesa ngo kopi. Très bien. Très bien. Comment nyamazaka na métier matanga te avec son abimité li pabane koya te. Bon. Bongo yo nanga. Banyama basomba wapi? Basomba raté. Mais ba wela ko lamkana tonga balingaka buto kota te po tondi na nous. Très bien. Aluka. Ya. Ah, Zad. Côté baliaka ofele balela nzala. Bongo kota ko somba nzala tende ndengeni. Ah. Na la banuma kama mike. Toli. Comment on a refait na pia misu na bakonzo bazokosaka biso mikolo nyonso. Ajinanga nako bima e bani na pays te. Pays kende gauche et kende droite yangani nini. Et puis si on a zaka lumumba nangana kufela pays yo te. Na biso polele. O pays ko kufelela. Là lumumba za reketaka. Ah. Parce que ba bomanga nzoto pa ba wela fulu. Vraiment. Kota mwende na solo. Kala. C'est qui? Yo kanga très bien. Au moins RDC et a payé le coup mais biso moko ba kolo paye to komisa ngo pepele. Vraiment. Ndimanga. Ya solo. Au moins ma lo bawa et maman c'est qui na son vérité. Oui. Yana makamusu foyeba ezanzambe satana biso to mokili. Vraiment. Ngana tiaka su makamba lola te oyoka ngo mingi wana ke ene église ba te olola. Na tiaka besi te yo sata mikumba ne kota banda ngo tali yemi na mikumba. Ngana oti ande yo nanga po makambo esimba foni nini bon. Yango. Vraiment. Na kongola ka batu banda na seti likolo. Bon. Landanga bien. Bon. Na bandaka non sona baina batu batanga ko ba baza bentelo. Voilà. Na kundola nga côté na uta voyou. Vraiment. Il est très non bagage négatif. Les camions sont passés par Rabi qui font Akima. Oui, mais ça va aller la télé. Ah. Yo comme Makambo. Bon. Ngako tu ne classe ndani ngaki ta liboso te. Ko baba liboso batinda ka batu batele mabasa récitation. Réciter. On a récité. Nazo bana polele. Et lo kimi sanga classe yango. Voilà. Ngana kima classe kaka likola makambo. Récitation. Récitation deux fois. Na tanga. Ngalo na linga classe kaka tokoma. Oh. Se mettre comme na talba bibo koma wana bokisaka bigi pona ko komanya. Nyonso mena ko tangeloko te. Basi na lula. Regarde Zuzi. Na zui bato aselo kwanga. Bon. Onga moko nazokola ata kombo na nga na yebi okoma te. Bon. Siko na bandi kuna. Po yeba ke tokuti ndenge tokuta. Bon. Kokoma nango po babetelo maboko fo yondo toka. Bon. Landanga bien. Très bien. Kotokezani nini? Voilà. Longola yo na miso komona ke bango baleki yo po mutu moko te yaki na mukili tokuti nyoso awo. Très bien. Yeba ke oya zui se ka bomaki nzoto azwa. Très bien. Nini ngana ko sala po komela ngapi bato bomona nga mutu. Bon. Landanga penda be mon Très bien. Kotala ka tante, kotala ka agité, kotala famille oya te. Très bien. Talaka lelo ana komiao. Poto koma lobi foni nini. Voilà. Or ko koma lobi to mesana mais pona ko koma foko dame, pona ko dame fo sana na mbongo. Voilà. Siko yo baliesa ka yo oluka ka to bisenga senga. Voilà point. Wana point très bien. Bisenga senga.
akotaka ndako desordre. Bon. Bisenga senga apanzaka camarade. Bon. Waliaka na kosenga fatonga baninga po bakabele bonga tika rando. Voilà. Landanga bien. Bisenga senga kendaka pa batata mwasi akendaka koma boya bandeko na bango moko kaka pona koluka kolia. Courage wachake longi na moi. Qui sentinelle andima. Voilà. Ouais, qui receveur andima. Oh, mais moto andima. Garage, mécanique, tout. Wana pesa fi na raison. Atanga tanga te raison na ezaye. Ngamo na zolu kelanga na boy dimite na nge samba me na mitoka pona mi pesa lipa. Bon. Mobali aboya to kutia na lipapa pesa i valeur parce que dépendre na mutu te. Très bien. Très bien. Yokinga. Oui, oui. Ndeko, na ba no clair. Oui. Dans la Bible, nzamba pambola nani pa sambela minga tikele bomengo na porta nda ya ndaku. Azate. Luka. Azate. Banda lole banda ti lelo nani ba pesa bomengo loko ya kasa. Azate. Ah. Allo banda yo. Banda Bible banda. Bible sungaka batu moko na man. Man wana po akutaka pe ba goy goy. Kolelele kaka mingi esa to ba goy goy. Tungo bakanga minanga nasala pona lelo bagoyigoyi bango pesa otali bango tu bakota lola te po bakenda na lokoso bagoyigoyi l'autre mois c'est la manekida yaya naoloba no polele yokanga bien oyo kotala naoloba na maseki makambo ya série oui soko olingi onunisa yo pesa yo moko réaction musala moko ata bakochola meso pesa kimia bon sekanga na makambo ya minene eza na bato moninga nango te nazanga mutuka nazanga ndaku nazanga nyonso me nga moko na sentir ke na dépendaka na bino te bato bokololaka nga mutoki na nga na nzela nakendaka nde bombaka nga koma na niveau oyo voilà eloko ezangi bacongolais napesa conseil kokangama na métier eza venir na yo yekola na pasi soki efandi etikali yo libela très bien olongwa mateto ke na kisenzo koto wapi mécanicien yeyo métier lando tiku kuna le garage ezaka na limité ku ekufa bulo na mutu elongwe te etikali très bien koma boye très bien ndeko nalo makama mike bato ba comprendre te to te bato civisme ya vie voilà okoki kokotsa masumu ebele likola kozanga koyeba oyo za oui oui balobi ke frère o sœur oyo aleka masumu ata prier abangaka nzambe te ntonga nde difficulté moto komisio bongo koma ebele basambelaka te meloko bayebi koluka lipa bakoma na miltiso nje bapriaka mingi vraiment asambelaka te maza na botosi apriaka mingi makambo mabebe ebele piaka naoloba no clair yokanga 2023 ezaka lokola bane nyonso natali politique bachange te kotiango misu te voilà landelaka mpenza makambo mboka me kota na motema te so okotiango mingi kotikala na susi bato aliaka mbongo bakotikala yo okokufa bolole naoloba na makambo mike yango moninga nayebi kutu te nga ata natali te nayebi te information na biso so natalango mokonini etalaka nga na nini nafana mpe nanga mona mituna pourkoi olingaka makambo ya mboka te nabi nayinaka bango te nalingi bango mpo me natalaka mpenza par na nga na nyonso balobaka na tv eza wapi nalanda français yango na nde nayokaka na ngai mpe te mpo naza iletra kala na ndeka monoko na bango ezobetabeta na misapi bamiyibi bango oyo le etika bango na place natalaka esonga motema po mena kende bisika nga mona koluka lipebi ebima très bien na te polele oui soko olingi okoma na objectif na vie langwa vie omona bolango oyo alangwa bangaka nzela te moko na butu oyo alangwa ata nzembo mabe abina moko na piste atelemi bakamaka me piste ezotinda abina langwa vie omona bolango oyo nzela arisi bato obanga nzela mai mata baliniere ntango bato bazomona somo yo mati se kolangwa vie na otala baliniere te na otala marchandise nini na kosomba mpona te nateka langwa vie langwa vie lokola bato bakatisaka baki angola akesalaki ndumba ye moyibi ye namoni kisasa piaka nake kuna natala kopesa nini osuka koma Londres voilà langwa vie lokola kati plaza na bwato très bien akokufa na ebale natali awa manka nameka na kuna kosala nga wapi c'est ça très bien langwa vie lokola mwasi atamboye na bana amoni bana bazotulisa po mibali bakima change commune wana kepa tata mwasi na ngiringiri zwa bana tinde bango congé lokola panza bango so okangami na bana okotula na bango moto akolesa bango na kimokolo aza te ateya yo kaba yo moko ozongela siko tere tinde bana batata mwasi lobokola mingi
zonga na terrain soko za mama bana okoli mingi bana bazosimba te teka kobonga longola soni soko tie soni na fi komona mingai bata lofundu na ya soni nde bazolela me na miso bazokosa koseka Très bien. conseil gratuit nzela kobonga nzambe atia na mututu fo koleka na manka bato bakomi badiplômé oyo bazosala badirecteur tala bango nde bakolaka na bomwana baministre baotamaka na bajipe tika bamonela biso na kimokolo bakemba na bomwana Oui. bakenda klase ya makolo ngulu na balisala ministre ozomona wana azaka moyibi ya manga na mboka Bon. kotanga ya nzala akokenda zwi bamanga bato atie na poche atango nzambe asali akomi ministre yango azozongisa kanda na biso totinda otango oyi bamanga na mboka Biso totilaka kanda na biso tolati ya nini likumba famille na bino kotambola makolo ngu na mboka na klase etali yo mboka tomemi ngambo azongisela biso ondele biso bana kasi nde topekisaka ya bonga na kala kokenda klase makolo ngulu yangani nini epi kotanga mboka 9 kilometre akimaka mbango ye moko alobaka na monoko vuvuvu owa mutuka ememi ye yaya peyo peyo toza na contre arandre na bato nyonso tozomona minga yawa soki oyebaka te na congo sata akita ye moko akita mpe na nyata makambo tomonaka eza mingai mboka nini yo oza na mboka na yo olingi yango te Vraiment. député baministre tala bango bazomonisa président mingai ngaka nse baprésident tu bazalaka faux nzoko nde baprésident ngani bainonsa bacolaborateur nyonso mave Vraiment. Toloba. tala nzela balabala oye moka koleka na mutuka bapesi mbongo abongisa azwi mbongo tu aki etala bandako na poto abakisi basi bamakangu 100 kofutela bango na bavile ondele bato baosala na leta nzoka nde basi ya balabala nazoba na yo mbongo batengi abongisa nzela akozwa pesere moko akobimisaka na biso tala bagudru yango so batie nzela camion monene ebukaka te moto edendika ya ba nzela ebukani tala couche même pavement ya ndako na biso eleki yango na pesere me ebimaki ya million tangi okosala amoni lidusu bakobamba te jamais ebukana babamba soki babambi tokolia te bakozela ekoma libulu monene mpe bakota su dossier kuna ebebi basengi 2 million tangi ekobima bakokomisa na mosala bido ya mazuti tala badanki oyeka kosala misala ekufaka mpe ka wana etikali apesi daki bido moko abwaki mabele azonga nsima mazuti esili donc ezozela mosala ekufi na quartier wana ekomi lokola ja bana mike mais donc ya leta ekokoma foire ya bana na quartier donc ezalaka gouvernement mosusu okabamba bibamboyo yoka bango titi député naza ministre bino bosaka na peyo oyo kongo ekomi lokola nzango yo moko mosusu kanda oya na kosumba na so de moto natanga na opekisanga mata mpe likolo bena te msa na farata olongola biso nyonso leta natana premier test okomprendre nga oye biso polele tala naoloba no polele pasi omoni na bato bango te bato bazoforce ndeko na nga natala pese na mai jumo bepesa dinda na kantine na mai natali nde pesa azoforce aya na fosa bima me soki amati eyambwise natali ti nabi esengi aide tana eka nazwika mai na sopi tamaki pembeni mapapesa na koepanza naki moti ezo na moni susu malema bapaputani apumbwe kongo tosili mayele baya kosala aide bibembe tozomonaka na bafamille tolokami te nzala kongo ezosisa biso pasi ezosala biso na mitema na bafamille kobetela nani soki obeti bawololi yo bokomata biso yokanti ozokemba koleka bango nzoka binyonso kamo moko chauffeur receveur baclia kamoko yaya tala mabundi na biso na bare tala bato na babisi ondire toke kunde bembe mozokende otala motu soki wapi
elongi nzala koseka ezalaka te mutu nyonso susi receveur azobelela on dirait mbwenge eza bien te chauffeur azopousa on dirait ville belke eza ya kobukana epuis bachauffeur yango tellement pasi eleki mikolo bakomotiaka banzembo ya nzambe bakotimbelaka batukutuku oyo bakomotia ya nzambe piaka kongo okosambela sa otubela yango tokoma biso boya natala banzala nga nakutana nango oza na nzala mosusu olie mosanti kotondi te omelika mai mpe epesaka libumu efandi mais elamuka nango ntongo omonaka nzoto ezokita leloko eza te okobetela nani mpo oza oblige kotomba makolokolonga ata mpo matete tibara moto okende mpe place oyebi te soki bakozwa yo maintenant komana epuis soki bazwi yo saki ozomema ebalani te na kilo na yo imagine saki ya 90 kilo yo 60 soki oboyi feneya soki osala ozwi mbongo na mpoka musomba yoka bacoup d'état nzoto komi lokwa mathématique namema anatika anabela anasala interrogatoire saki tatamboka na interrogatoire qu'est-ce que c'est la même on l'a dit ça la même de la ya saki pena mbadi ya mulai wana okatija timbo bacho na kingo bon osanti mpo tia mpe osanti ke bamemisinga nde train awa ozobwaka lokobe ezolenga lokwa mangalati mangalati rhumatisme omwana sa motema mama nakufi ye yaya okoloba no bima feneya osomona mosala oyelaki ta babi kamia mosusu ezoya baninga bazosepela yo matanga mama nga na kokufa awa nayelaki nini mama pine toboka etoboka ekoma te yaya nakutana mosala moko na mino congo tokisa badible kofungaka bafungo ya contener ebenanga na pike kisoka namoni ebembele nayeli nini tala funga saki gabi yo nini oyo yango na yango gabi me oyo euti oyo na tra euti mbandaka bacharge basaki lokwa bampuka oyi mpuka oyo bampuka ani bon sokongasa mutema oyo euti bakongo te oyo euti lisala gabi basaki euti lisala tala naloba no verité nga témoin po bayebi ntango bana challenge étouffé ndeko ya na misala misio osali ndenge okanaki olia échange bon ekomi soka nzoto fièvre komo mpona biloko moko ya pete yelanga bombo fixe omase ya nzoto ozomona kwa miku ekomi pete fo dunda fixe bashine babombo wana naoloba na yo mpasi ya vie baza nango ti lelo tokemba ndeko nasala natambola bamakolo soki omoni ngai nakoma elokwa neti mutu moko lokwa taxi tomonaki okote kuna nakenda ndeko nanga tika ya na baka mvula oyo ebeti oyo baninga balali nga so mvula ebandi bamonaka na koti na mikange nzoka nake telema po mai kosuka ntina na koleka genu na batelaka tv nanga 14 pouce mpo nabetaka baja mbongo natala ata match kendaki kombeko combien oyanga tv kaka na ndako na mutu baninga balali makolo tia nakokoma ntongo boye makolo ekomi pembe nde na pakoli mpo mai etelisi ngai na umeli na umene ebalo nde na océan ofungola porte yo moko su bando opepa ndako ngo nalongaka te mpo 2 chambre esalo $15 bonheur aboye olonga na bonheur baya patumisaka te olonga na bonheur wana bonheur jardin de deme ya faux poule bandako ezali naoloba na yo jardin eza faux poule namona filme non bato bazomona mamona mbwa siko ka oyo orokima ngo ozotala koma oza na mwasi azotalela yo mobali omitiki kokaba na kwiti mbangu me kobongisa mwasi na bana rien eloko elekelanga apo tosenga nzambe mapamboli non nzambe apambolaka moto alingi foye na ye soki obala te alinga yo ayebaki oyo aza pauvre ma alingi ye okoremarke okokufaka te na mikakatano okosansorti mpo olingaki yo ata osambeli te nzambe abi te alingi ye moko zwa oboya yo avalere koka bato misusu baa na faute me bamonaka faute ino lokola eleke ebele moto osengela yango mbongo bakopia na nani mpo yeba ndeko na te original bakoteyo boye te oyo koyokanga bien ndimanga
soko kufaka te ayebi yo voilà oyebi kopesa vie raison te voilà oza na quartier oyo mokabela bato misusu voilà comment pecha lukaka nga nasengaka menga mokolo na ye vraiment ninyo pecha moninga mokolo na fandi ke kimia na mwana na mokolo bakozwa nani mokolo mais yo kanga maboko likambo epeme opeme na quartier eyebani te bi maladi bapekisa opete yo kutu bando kola neti nga docteur omona ye te otongola kutu mingi bari pote kota dana kotongola nzoto koma makasi bon ponga na tongola trop kozolenga nani vraiment bima na moi kolenga makamba bato ayebi koswana ba voisin etalié ndenge jona peki masanga songa ke bouteille moko omoneka prêtre to komela sushi unini o mulange masanga soko chemuka mona moi kusomba ngata 10 yo moko bolole botondi kisasa bozo tia pays kaka carte électeur comme cher liko na bango vraiment bakufa katemelo koso balingi liwate ata beli malade makasi abikaka sa kisi kolanda kolenga na eta kosiso mbongo tala loko aliwa akokufa te na biki nanzala na benga elia po nzoto moto si sekolo o malfaiteur nzoto détourné pas malfaiteur ya tobomi ba malfaiteur d'ailleurs livre d'aide kana ndo mso yana ndaku so tale pende boyo ko érosion to kwesa ndaku yeyo ko érosion baze bele atibolanga ya akotisa mbongo kotikele bana ta kopie bana badesa nyonso kosimbisa bango basi ezala mokili oh nayebi bango beyoyo voilà nayo bano polele fo tambola ne kenge tona pays moko tambola na ordre c'est ça buzo bato boyi te mais contrôler bapa bimanga omonde na zao naloba none bandeli awo cimetière omona moto azalaka lofundu mais asuki kuna zero sobetaka calcule patron oyo amonaka biso pamba oyo amonaka te tofanda na ye te oyo atambolaka na makambo mine namona kwa kolia na ye ya gombe nde eleki ya kingabwa sobeta calcule ntango bakufaka omona nani batiai na de cercueil azate patron ni omona batie cercueil na ya réserve po alekaka budget bandako asombaka 10 koma soki akufi bakundaki na nsima moko te alandi babolano basomba te cimetière moko matiti mpe kokola tokozela leta soki abi bakata te ne ayeba ti batiki otikali bato ndako bazobetela yango tolo me yo bando okufa ata suki batalaka yo te bakimelani nini kokoma lokwa mobola po mobola soki balandi nga cimetière te natika rien bana tro basundolanga mpo natie bango kutu na perte parce que yo otika bandako comment basala ko suivi te poyeba c'est ça tout est vanité mon frère nato original ah oui ça le lozo sala soko meko zoma muke na peso conseil oui ko puye ba goigoy na famille te talaka nano yeba tasa mwana ote ata mwana tata mwasi mwana mama leki mwana yaya talaka oka leader fula e olongwe na ngambo lelo ba ko peso poti po pese piste tango ko simba ta yo te yenda ko sa famille relève oui ke bana ba ko zidi dollar kene kala akondimaka ote jamais tant que pesi alango mko ba mona pierre batu ndenge ni aya na ngana jona motema mabe awanga ninga so sala e oriende bololé très bien so zo favoriser ba goy ozo créer moko libulu batu ko temela yo bango très bien so manda ko laksa goy comme on a poso kufa po yabo abotola et bien goy bien donc on a été original comme on y tambola kana kenge lukanga nana za challenger chekanga ba petit na ko ba courager na oui moi makasi tinda ye kende boye na bono kotika na 1000 francs bota soka otosa voilà bona ba petit courage po ba petit msona kisasa kana munoko nako bonga moi ndenge bimi boye akela cha maki ko cholaka bato wale kana balabala ndira yebi mingi wala zozi la fufanda kuna po vraiment mais nakaba za na chance basi basi balingaka besko na ba te ba komani ni o ngana meka ba bengana nga ne ba lelo mona mbundi ba ebaka escolo ba kama loba mi sato koma na 4 te moi c'est moko seki wana sike ku to komela su te musabika na 4 tkai katikati po se kwea akomika yo vema
biso topesa biographie à plein de guerre peti na koperaka na kupaka piaka te nde na mati wana po komona mbwenge yote na mitali amoni nini ali papa elekinga mulelo kwa Charlot pesa yango taba physique lokwa nganga petit lipape ekosi ye changer atamboka na budget changer tina nembongo voilà changer alingaka soin te po ba bengana na ba cop bon changer za qualité po ba cop nyonso eza ya ye comme papa ba retourner l'air na bata normal ah oui très bien il bon ma cause jamais propre pas arabe bon ma personne va plus secret ah oui on y réussir langue vie le beau la journaliste tu vas lui la propre le beau la musicien tu vas lui la propre musicien ba journaliste va lui la propre na ba on va ta métier pour métier ne senga salité et là métier me senga faut toujours tu faut senga bilamba la réunion l'actualité mais comme ça mo muté bon ko biso to amene ba challenger nga kutu ko sukula na ngamo na ndo pusa ngo mikolo kwa congé oh toi dimanche na suka ka mercredi oh na kosukana kende wapi na mbonga malonga ngara bona feti na kenda feti nini ngata na matanga babona ngaki o challenger tala ka bombela nga sangata ya matanga oh ponga na chekati na matanga oh ole na bene tata masinga na songa fotike ataka te bembe te kufelinga za wana yanga tike tata masi yazolela so mais na leli c'est na leli intérêt oh na lela papa mbatenga kote okufaki na zalaki alors na lelo ni nini zela bisonyo nyoso ekene nakolinga soki ebemba mowai batindanga mingi mpona kutana babénéfice somba seleki ya $1000 na sombi ya kata 600 na bombi okola mokotuna tosalisi ofele okotuna ni mbongo na ebimi to basaleli okosalela kende challenger bakatafali basikola mowai nga moko toke basikola combien ota so 3000 soko soko na sava benda nasanga be bakotuna parfum nyonso ya malamu zongisa bon mabenda to clean poatela be sala clean salela clean na furufuru nika tina elongi yo otiaki tembe pianga basavo na tuna keno teka na kina fungola ta boutique ateya yo veste kolole mpe kombi te comment bokolole DCC mibale $50 est-ce que ya yebanaki ya te botie bemene na moto problème kake akende yo na chauffeur moko bokende na ye challenger tout fait tala na ote yo logique ya pays mboka soko lingi ordre kolela soko lingi désordre si esimbi bon eza désordre mpe bima ordre oye na ordre okwa na désordre pe yaka de désordre oyo batangi babongisi côté classe euti epesi de kote bavaye kozala nde ndenge nini awa nde kutu place ya danger eza baintellectuel babebisa mboka bongo biso bavayu okopotana oboyi kufa okoki te songa mboka biso batitulaire tika biso okotika biso na bakonzi bakokama oyo azosufrira kimi te ndenge nini oyebi kongo na miniere ngai nayebi kongo na matrace challenger tout fait soki nake mbaka nazongi boye nde makala bénéfice taka nalambisa mwasi basinga fufu boleni vrai badi akebe na machine na bish za pasi akosomba bikedi te mbongo ya moke tuna monikisi taka ozonikela baninga bikedi oye basinga bukaka alungala basinga moko abwaka bwa kifunda basinga esoki atuni yango nikiselanga ya yango yaya bonheur elali wana tanga niksi tu be 3 mikolo ngai bomoni bénéfice na 600 chando ebimi ebele 600 francs pamba bonheur na bonheur mboka olesinga fufu yaya challenge nga na technicien nga so mosala linzala bokotinga conflit bobebani okovivre kwa na Europe 40 000 francs na piaka mwasi te nga mwana akendelaki wenze mpo ya komata bamoto banini akobebisa dépense aododi mbongo yo moke nga mwana akendelaki makolo epuis nakota wenze na kati te naleka wenze libanda nde ebomba wenze so moni bato mpe na wenze misui na chere ebendaka bato te bayaka moko biso babola nde totondisa wenze mpo topona bibamba bateya yo so moni moto akia wenze abi makolo ya kobeba moins cher
biloko ya maisha ezalaka na mesa te batanda yango na mabele kota potopoto baboyaka kofuta d'abord tike ya leta kota atie wana mpo moto atekisaka tike moya kota potopoto eleki ebe biso bachalangeka yo lata sache lokola baboti kanga milaso kota na kodenda mama acheri client na kala ye yo naopesa bashema de guerre awa onayebisa tala peyo yo bokokufa likolo ya logike na bino tokokundaka bino bakokosa bosili na famille boyebi guerre te ozotombaka elongi na miso ozwa lisasi na elongi yaka sese Congo kotaka bato na 11h te bakoloba biso mingi sa fufu kendaka ba 18h moins mpo miso bazalaka na patience azalaka si molili okota bango tiama ya fufu r nanga pointe na okota mpe kosala nini nanga nalenga mpe bino mbote nazolasola mpuku nayebaka esolo oyo eza ya ndako to ya porte ba voisin nayebaka so eza awa natombe na vrai direction awa nakokende te bokobimisa challenge nataka etada manzeta fufu ti bokolia ata eza sika na koyeba elambaki to balambeli to basokoni yo koko makambo okotama na thermometre yo o thermometre azotide terre non okoko nalobawa etali yo olingi Congo yango oboyi Congo kee na ndela kufa soki ebebeli yo famille te omibomi yo moko bolole wana babaye 18 to bamoni yaya nga na challenger nga te okimisi na ndako nazali na locataire balocataire bamo babenga bapesa nga sana senga balami bakimisi na ndako nakotiala bino banzembo akala frère mete alibu mobimba ti moteme kotinda botindela nakotiala ofrère coupe buloba mokolo na suka kolo wakotuna nazalaki na nzala pembeni na fenêtre noka na kantine nde nake pompe okoyoka bakunga pala okozapenda sede mobimba tomaka page otinda sani maka esimbi alibumo nde touche bango fo nakangama na coupe buloba yo peyoyo tala omboka yo eza na logique ibangaya okotinda nga okopimela mwana opesa ye okapenda ko mwana ye mama ya ngai baka na tuti son ça va peyo lalo tala obino tala bino elekelanga mon frère vie eza pete ocompliqué yo bibembe ekufi afa bango moko bamibomi ndimanga koumela eza bamilio te mpo mabala bamilio ekabwana koma bapatron bakufa afa batika mbongo me mobolo aumeli foyeba ata nzambe te nzambe deja ntango oyaki asalinga yo buzo banoma okobomisa me nzambe akotala loka azobomi bomisi yo moko pa te opolele koyaya yo kanti batutu baumeli na mokili baza basantu batabi yoma koma bango baumeli me yo ok technique omeli mpe masa osimba bale okimi mbango ya bolole biso toyebi na emplacement avandaki mafo natala ekwela nga to nani na mataka bimata te nakokima mokeme nakotya bi ebele bitere ekipi yeyo na kongo apasi amoni lipa emplacement nanga eza na bakopi bima simple obotona bakopi nyonso na quartier tika minene bakoleko bakopi nga na bima simple omata petia moke vie nanga basopi bor moko awa nakwama oyo apesanga nazwa bato 5 mpe na touche oyo soki osimba koma peti atouche nga humilité nanga 5 atuna nga mpe courage na ndimi tobeti kope boseki biso maintenant nakobima na $10 na poko so nake na quartier mosusu bando panza prêtre ye koma kongo apasi me vie esi komikitisa nange mpe nga lipa inte ozoselaki opeye ebonga na français ebele sa mbongo okolela babolole nao te original emplacement yeba emplacement mwasi akokimo te yeba emplacement okobomba bana ta zapa yaya yeba emplacement okobima mutu na famille maintenant lipapa bakopesa ofa valeur yeba emplacement très bien soko oyebi emplacement te mabala tokobala kokende mitan oyebi koluka te olingi lolendo misala epesaka mbongo ya bapiakere yo luka olingi bakalikili mpo na simba mpo naloba français mpo nazwa $50 mpo na or biso ba taxe en requis biso da toya
Tara mutalamkaka 5 heures on dirait salaka. Oh. Masala rani. Pour la jambe depuis 5 heures. Abandana hotel mali baso balabala tala ba porte ba voisin de ba obima. Soko yibi faire na moni na ofanda nyane tina monite. Poso na ndobi okendo songsa. Bon. Soko kete katanga zonga yaka oteka yi faire so be na fundo chebino. Pesa la. Ah, puis on va yebaka 5000. Mbonge ko. Ekoti. Entraîneur à quartier. Ah. À piste. Aïe ba joueur lionzo. Et puis tous les joueurs coaching. Na pesa piste. O mboka foyeba. Tala ngana contrôler na madame yanga moko soka zolamba. Oh. Soka zolamba mbolongo e kateli na obeta tour na lukana tal. Akacha ngodede ou bien 3-3. Na boy chando ebunga. Ongo driblenga nga mopesi mbongo lambo pilenga. Oh, na konga pasi oyo. Bon. Yana se madame soko lambi. Chaka ma badi dede. Nandeni. Toleke sika moko te poso tshela nga mukemi mingi. Oh, na clair. Nandimi mbisi toza associé nga na bana mais côté fufu toza divisé. Yo ke na bana. Chaka maina yo o tshela simo tshela nga maina nanga. Nalia romi ya kimia ki olambi de bikoro na molo kola debouli ya 200 kwa 400 tchelinga na mesa. Mais na pesi 12000. Comment c'est finga 400 na foufou? Mais na pesi 12000. Et ça me content? Tu n'es pas amoureuse? Oye baba tout. Oye baba tout. Ah, pourquoi 400? Non, tu n'es pas amoureuse. Ça mobali copia mbongo bipepe ya tete. On se pesa mbongo tala équilibre la badi. Tala kana monta mbongo. Bon. Congo et baby même bimbe baby te. Bon. Bimbe baby. Taba le la ramène attendre mon bout. Na l'air a changer ko le la. Même moko. Taba changer te même kaka. Bon faut bébé baleli. Na ebisa yo. Yeba Congo. Donc na makamike. Oui. Tout on a loba na kimisa batu na molima difficulté. Ah ouais. Pesa vie raison. Oko chola mate moza piaka. Ah oui. Bako pesa valeur même dans la famille. Ah oui. OK de fait il n'a dit papa parce que pesa kita lokumu au dépendant kana yo moko. Babo kilo bala mwana bango tambe pesa valeur. Aka na monga bibamba mapesa kabiso ma solution. Oui. Côté babo kilo qui dit mon frère, bon moko. Bon. Na préparer le bino $5. Na pandi bino 6 personnes. Demi tant bosi ba berbo CP après na bimi poids. Na kimi. Na place na yana somba tena tika bino 50. Pebi mebele. Bière na sako la bière ngana che poids. Tambo tika no azali kaka nazoya. Bosi bitushi na carré mais le coup mettre kaka na che bien pe ya penalty. Bon. Challenger. Ça va faire kilo. On remet ma sango koleka mibala alliance. Oui. Eh bon frère John Tika, yeso ka ya sala ka sadaka. Ah, tika. Donc sadaka mame. Bon. Oui, comme mobali te, bobali ça boy ba loi globale. Oh, ba quand il prend c'est ça permis, mais ba code de route, exact. Bobala ça oui ba. Yo ke ka robala. Ya na pesa conseil, faut bala faut il y a pas de point faible à Kobala. Kobala c'est là où il est bas. Il y a pas difficulté yaka. Bon. Moi ça ko kimo ka partir à Golia. Oh. Et elle lino nanda ko masa ko kima, ndengo tokele li. Eh mobala zonyo koma mingi, dibalo ko kufa no ki. Otoka tina mu Congo. Ah. Mbaya tokaka boyete. Ozozonga musala kole elongi kole mondre bato bundana mundele. Okoti nanda ko zofando zopema kolala oya. Moi ça va te faire so banga wako kufa. Mama washa mboka za mkonini lalanda yo. Oli bala ta. Okozoluka no bien. Okobomisa muto mbangu. Elle comme si ça la tête, soko tokimi ngafana na ndako na moko telema na kwa balabala. Bon. Na ni ramibala va kende chez te mina place Adam. Pas bongi selongi. Ata Adam te na toki mingi fo mutoke ke. Na moi ça nzete wana mpepe wana. Na bisa bino te kotoka nzala ya kotonda na ya difficulté. Eza. Na ya isengo. Nandeni. Kotoka kotonda za likolazo ya zone. Kotoka kotambola e ya mingi mususu kotoka misale ya kanelo elongi kotoka nzale tele maka ya kanzela moko te maloko ya fissure e kwa kanzela moko ti wana mokate atuka wako yoka yokia na j'aime sabino ba coup d'état ya pays oboko saka mbako elinginga te yoka timboka ne olingo bon quand timboka na ba no polele pour moi ba congolais qui sakata
Enfin, il faut quitter ici, surtout il faut quitter ici. Quand tu as Kabelo Lipofeli. Vraiment. Mboka coûte ton abonné à faciliter Angola. Si on dit qu'un fond de départ, au Congo qui tourne, tout le monde a tué. Oui. Congo, ça va pas si un fond de départ. Au moins, comme tu vas cangeler Nakacho. Très bien. Mboko. Fond de départ, les ayo. Au bel arrêté, mon kanganzo tomaki. Au Kabela yo bayana baleki. Bon. Bon frère, mon gazangati na betera cop, sur sa gagné, na comment bengo presque $5. Vraiment. Qui a dans famille si la même les qui n'a su comment mono pas pamba. Vraiment. Petit la pewana. Odo bimaniti maningate avec la moni mukilité. A comme na boutique ba bengi yaya. Yo zo na banda tongo ti pourquoi? Et le rodé. Oh mboka. Oui, mais comme si on avait besoin de kelanga. Avec les billes prêtes. Et belé boko tali felo ya motif quand boko kaki ndoto na bien na mukilité. Et bien c'est nzambe kanda. Abenga John ici. Osaki na yo nini? Na menanga mo ele kaki mingo cha température 40 là-bas. Et non na tu mette na keneki lo là-bas. Bon bandé na film lo ko bembe mi bomi. Pia mama bolole to kabela nzoto ofela ke ko senga no. Wana so banji. To tinda ki akende ko milukela mabimi semba. Kota la semba a gâché 8 personnes à quoi si bon on a senga. Vraiment. Nyata douce. Quoi tu mbalo pia mama ala kuna. Bolole oui. Si. Semba. Merci beaucoup Madame Moyo depuis Brazzaville. Merci à toi Maman de Zoé. Merci à Franck Omamba. Merci à Lévi Paye, l'assistant principal de notre groupe, Gentini Mobilambaka. Merci à vous tous. Merci Pasteur John. Et toi, comme il a sous numéro de téléphone. Quand il y a 084 75 18 112. Ça m'a pas. Ça m'a eu on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Restez toujours connectés sur cette chaîne. Je suis Lokamba TV. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.